Tonto me koyeba ebele pe ba magicien obelikara awa na ba dur na bango ke soki a travailler a salela mutu mombo likambo ke aleki ngane muna salela mutu bepo akoma bo ngane muna sala bepo mutu ana koma bende ti mettre ndето vaino awa yo fula nani déjà o to ko pesa so comme exemple ko fula batu na fula batu ebele kando van bango baloba ebele na fula ba musicien ebele na fula ba comédien voire même ata ba homme politique no bozaka na ba misumi balé bo monaka oye alobi na date na ye a obeta mais nga etake 4 nana 2 misu ya mokili na pe na mibale ya bandenga molili nazo mona concert wana akotondisa te ngai nazo défendre bakoko na nga mutu wana oyo azobeta stade des martyrs wana déjà à perdre kibokoko na ye ake koluka kisi ya mindele oyo yi azosalela lelo azana confiance ya mindele faire rigola za mwana bakoko ti lelo na pesi bino défi ya makambo oyo omoni après avoir prison na ye ndenga bimi wana makambo na ye nyonso ekokende liboso www.poto.com. Et voilà, bonjour, bonsoir, Nababone Nyosto. Il y a partout dans le monde entier, place Bozalinga, il y a Bino Jazz Tumba. Autrement dit, Benzema de la presse, Nazaraka Kapona Osel et la Bino Moussala, pour nommer la Bino toujours. Bah, actualité, Nyosto Zaranatara, pour nommer la Bino, rien que la vérité, à l'occulter les cacatés. Et voilà, dans les genoux de Joyce Alelo, Norozalanga, mon côté, je reçois pour vous, maître envoyeur. Ce peut envoyer à Nzambe, ce qui peut envoyer à Satan, vraiment tout le mec un peu mon émission à l'élo. Et voilà, tu rebêtes ma solo par rapport à l'actualité, par rapport mettre l'élo Anzimi à les canaux news de Joyce à l'élo, à Elibiso message ni. Et pourquoi pas rebêter à porte dans les news de Joyce avant la d'émission, je passe derrière la caméra. Je dis bonjour à mon caméraman Steve, pourquoi pas dire encore bonjour à Madame Pichou Mangaya. Je dis encore bonjour à toi Kissinger Anton Mona Yolo Nakata Moscou, pourquoi pas dire encore bonjour à toi Jordi, les jeunes ports, maître judoka Nakata France. Bonjour encore une fois. Nabino Neswolingaka Joyce Tumba. Autrement dit Benzema de la presse. Nazaraka Kapona Osel et la Bino Moussala. Narosenga vraiment na Steve Fongole Langa caméra. Naimba invité Nanga. Bonjour maître envoyeur. Ouais. Bonjour madame journaliste. Bonne santé, vous allez bien? Ouais, ça va vraiment. Et voilà, maître Mbali Bosoto Yambayo, Nakata émission Nabiso le news de Joyce Okoko s'est présenté aux Anani au Tuapi. Ouais, comme on a un maître envoyé, tout est possible. On a un maître magicien. Na fanda na frontière à Dolisie, na Londolokai. Mais Moussa n'a partout, na travaillera partout. Netibo ndenge na zanabino anakin. Donc na sala misala presque un peu partout. Ok, voilà, maître Naroyo Kayo, le besoin maître magicien, mais apparemment, comme on a bien bomi pesaka magicien, na makambolo belaka, apparemment, on a des choses différentes, vous êtes maître traditionnel ou bien vous êtes maître magicien. Donc, ngai naza maître magicien, tradi praticien. Okay, donc, na sala voilà, tout. Bonne précision. Voilà. Ok, voilà, maître Tomé Kampe Koeba, le lo beti porte soye pa na biso, maître. Maladie ni na maladie ni oyo soignaka to banda d'abord na étape wana va tokende ngai maladie nyonso oyo eza incurable na traitango nyonso donc nazo zora ba clé moko boye neti ba sida kindoki sida robwa ki la sida kindoki na traitango ozanango soki expliquer nga sida wana ozanango otindelinga capture ya nini oyo basalaka wana examen na basalaka wana kino oza positif nga na osala ba séance na ngai soki na silisi na ebiso kende bandela test omona ki ozala négatif. Ok, voilà, ndeti sida kindoki o soigner on a ndeti na ndenge nini donc wana déjà kindoki est-ce qu'on soigner on a ndeni omoni sida kindoki ndoki aleki nga magicien na makasti parce que bango kisi na bango to ni na bon pardon ni pouvoir na bango suka na butu mais nga pouvoir na nga eza moi butu nyonso vi na nga mobimba ponga na banda magie na nga dès le bas âge tina okola na sacrifier vi na nga pona ba client na nga naza magicien na kokufa magicien soki na kufi na zui magie na nga na tikeli yango mwana na nga usoti neve na nga usoti muto na sepane ata mutalibanda ata mwana na yo so na tel na sepeli ne aza na étoile ya yo na zui kisi na nga na pesie na sima nango akomi na kati ya siège na biso
akomo travailler akomo salela bakoko na ye. Voilà, mais toto me capo et ba pesa yo pouvoir au na ajnin parce que la robi que c'est sacrifié par rapport au talo beso total bien to ko soit ba 30 ba 30 quelques scolaire au lobby que c'est sacrifié vie non mo ba ozo qu'on a ajnin pouvoir nanga oyo na salelaka na zwango depuis na ventre maman nanga na libumo maman nanga na âge à 3 mois et pardon 3 mois de grossesse hein 3 mois ezemi voilà c'est que comme kindoki non eza kindoki te mais eza pouvoir à makasi parce que na minute oyo ngai naza représentant ya chambre noire oyo ya magie ya bukoko na biso nyonso ya Afrique nga naza représentant naza liso ya bakoko parce que comme nanga eza maître envoyé liso ya bakoko donc oyo nyonso ndenge na bible balobaka soki au pesi de l'air c'est pas nzambe au leki et pas yesu na binote c'est que prière na o comité donc ngai naza yesu ya ba magicien nyonso yesu ya ba magicien nyonso tonto mekoyeba ebele pe ya ba magicien obelikara awa na ba dur na bango ke soki a travailler a salela mutu mombo likambo ke aleki ngane muna salela mutu bepo akoma bo ngane muna sala bepo mutu ana koma bende ti mettre ndето vaino awa yo fula nani déjà o to ko kopesa ça comme exemple témoignage ya musala na yo ko fula batu na fula batu ebele kando bango baloba ebele na fula ba musicien ebele na fula ba comédien voire même ata ba homme politique na fula ebele baza ba client nanga donc bango moko petit ba otala ba biki non wana grand maître na biso yo ndeti tokolo ba musicien nini oyo simba opeto mona makambo ezo continuer. Non, moyen natanga kombo ya mission awa ezate parce que baza ba client nanga nazaka na respect na bango baza ba partenaire nanga. Ouais, donc nalinga ka na lobela vike otuni na côté musique. Nalinga ki na yebisa bino mo elomo par rapport à nauti mboka na ye awa ba bisinga ke concert moko il faut ebeta masoki na martyr awa. Voilà. Les concert a fallu pour le 29 octobre au vraiment bana kin bana monde entier bozelango yango wana vraiment de tout ça nango wana actualité munene. Ah bon? Nga siko etake maître magicien, maître envoyé bino bozaka na ba misumi balé. Bon monaka oye à lobby na date na ye a obeta mais nga etake 4 nana 2 misu ya mokili na pe na mibale ya bandenga molili nazomona concert wana akotondisa te. Ah mais to lobi nini concert wana akotondisa ngote etake maître magicien on bat ba kangondo kinde to se mission to so bita aventure ayo sanya otondisa onte par rapport OK eza promité mutu oh akoloba bongo seke azali suna na confiance à coutume na été parce que ngai nazo défendre bakoko nanga mutu wana oyo azobeta stade de martyr wana déjà à perdre ki bokoko na ye ake koluka kisi ya mindele oyo yi azosalela lelo azana confiance ya mindele so tali générique moko basala ki boy akotaki bakotaki na croix ya kotombola boy na kipoyi biso na kikongo to benga ngo alataki net basaki boy si je crois bien il fallait alataki nini wana ezaki asimbamaki epa na biso ba magicien epa na biso bana bakoko mais tango ake kosala ba makamne mususu alongwe na bokoko na ye respect bokoko ezali susté ake kozwa magie ya mindele place wana oyo faiti ne koteli feregola za mwana bakoko tilelo na pesi bino défi ya makambo oyo omoni après avoir prison na ye ndenga bimi wana makambo na ye nyonso ekokende liboso makambo ne banda ke liboso te non makambo na ye na liboso ekendaka bien oyo ya sima oyo ekendaka mwa bien te ye pe alingaki alanda mais tango biso ba magicien biso ba homme spirituel tozongisi ye na makolo bakoko na ye bokomona résultat pe banzembo ne oyo azobimisa mikolo bokomona sort nango maître tonto mekapo ye balero biso ke stade de martyr et tonda te scopo stade de martyr et tonda il faut ça la ndeti nini parce que oza muto e makamba spiritualité makasi ndeti na minute oyo qu'est-ce que fallait pour pas faire pour na stade de martyr et tonda eloko moko na osenga ye mbongo te na osengelo te na osenga ye respect ya coutume na ye pe na osenga ye azwa coutume ya bakoko na ye azongisa ngo na place nde akomona résultat na ye ekokende liboso condition ezaka yango wana to tokoloba comme conseil yango wana
comme conseil yango parce que ngai vu que naza mettre envoyé liso bakoko nakondima te que place bukoko nanga eza na valeur et moi perte ya ba valeur moko boye kota na ko permettre yango te etaki maître magicien liso bakoko envoyé maître tolinga peut toyeba ebebela bato baotamino bokoma pe oloba mingi ba maître bokoma pe so boleki olobi mutu to muso pe aye côté boye esimba kite aluka ki pe muninga no mususu ayaki ka loko ayo simba kite d'abord okoko loba nini pona makambo bino ba koloba na media même mutu so ameki bino simba to mo teke bobi mabesro bobi mabajomo ba aventurier ba ka luka mbongo na internet ba ka luka bato po benda ba mbongo ngai soki hotelinga bien na batu pe ba otalanga ba ebiki naza vraiment remuto ba makambo te naza magicien dès le bas âge mais na makambo oyo ya media na vraiment makasi na ngote parce que nga na sala nga na nkuku na ko bimisango ka na mposa parce que na moni ba faux magicien ba charlatan ba eko bebisa coutume yango moni ke na biso ke nga na défendaka ba valeur mingi ya bakoko na nga donc tango na moni ke no coutume to bukoko ezokende na kobeba ezokende na kosila yango bakoko bapesi nga biso na ikongo tobenga yango louve donc bapesi nga autorisation na ya na leka na défendre drapeau ya bakoko na biso parce que indépendance na biso na 1960 grâce à bakoko na biso nde tozwaka indépendance wana parce pourquoi batu moko boye ba info magicien ba ya ba bebisa bukoko na biso wana na permettre yango te donc ndenge na osala boye eza mpona sentiment te eza mpona posa mbongo te parce que eza na muntu moko te azotala nga oyo aleki nga na bozwi aza te par rapport parce que bozwi ebele oyo biso topesi bato ebele biso topesi bato bozwi donc nga deya na opesa mutu bozwi est ce que na kozala ya kozanga mais tomona pe ebele bapesa bozwi baza mpe ka bapiento ok soki bango baza bapiento eza bango parce que balobi un magicien au la pauvreté il faut ozala exemple à suivre magicien azala exemple à suivre on comprend magicien azala mutu moko oyo ketango yo zosalela mutu likambo il faut que mutu wana a sentir que no likambo oyo mutu azosalela nga ye moko pe aza un peu bien marqué tout fana na ba village mais ceux qui boye na ba village na biso beaucoup tapena que non magicien mais azape na position na ye ya bien parce que bozui o na repesa yo pourquoi pas nga moko pe na miso bozui wana mais maître là robisi so bozui o pesa biso to moni bino boyeli biso mbasu to moni boyeli biso malade soki ya ba pesa nzoto to moni boyeli biso pe ba malade belé ka bino ba maître o mais batali na ngambo mindele babi na ngambo mindele avantage eza par rapport ya makama mindele kendaka boy mais pas bino boza kindoki esila te mindele kindoki neza mituka oyepa mindele peso kiss oluki bo sala bo esalami mais bino pourquoi ça rara complication ça peut ba noir ou bien comment makambo ebele oyo otangi awa pona complication ya makambo lelo bakoko na biso soki parfois batika biso mwa musika ezaka pona kanda maître bino lelo bopesaka bato bambasu babwakela bato tokoki d'abord koyebesaka nini mais la différence na bino déjà na mundele ouais omoni ngai na vie na nga maître envoyé banda magie na nga nanu na sala mbasu te na pesa muntu na pesa muntu mbasu asala muntu mabe nanu te mais ngana longola kandi mbasu soki ozana mbasu quel que soit esali 10 à 20 ans et nyoko livina et memio presque ba kata o lokolo to loboko to kumbo na liwa soki bo signaler nga mettre envoyer na kolongola mbasu wana pe ozong sa santé na on normal mettre envoyer lelo le rolobi ke ba benga o maître spirituel yo sambela na bokoko na mindele boka na raté mais pourquoi yo lingi bazo bengo mingi maître spirituel spirituel eza ya mindele non ceux qui n'ont pas ce nga naza maître magicien ezaka rapona ba terme moko batu ba se comprendre mais en dehors de ça nazande connaisseur noir naza sage ya coutume africain maître guérisseur donc naza maître guérisseur donc à part ça naza pe na coutume africain po na pe makasi na banzete pe na makasi na bokoko OK voilà za makasi na banzete za makasi na bokoko to koma na maître to moni oyena ekeko na plateau oyeko intimider biso tout ça awa puis oyeko intimider ba abonné to bana monde entier bazotala to moni oyena ekeko bo bino
Kiboko Kongo il faut que boya na ekeko. Kiboko Kongo il faut que na chapeau, bache ba mayaka, bache ba nini. Non, ekeko oyo esprit ya muntu oyo apesanga pouvoir ezaka na kati ya waye mutu atikelanga ngo kombo ya mutu atikelanga pouvoir kombo eza mama ndo na mafuta ye peso botali aza ya mwasi donc aza ndo na mafuta nanga o batikelanga lo esprit nanga nyonso ezalaka awa. Mais ça déjà avec esprit non yo César, il faut au battre là, au garder dans mais pourquoi yo tambol nango? Et ça juste quoi intimider parce que bato muso d'ailleurs so amoni que boa bang yo mona déjà aux anda kwa nganga. Non. Mais yo le boza nganga te. Naza nganga te, naza guérisseur. À part ça omoni ekeko ezaki cité. So tali pe na kala na banda kuna biso. To banoko déposer ba bikeko liko ba bibliothèque, liko ba télé ezaki esthétique. On comprend? Mundele petango ayaka awa na Afrique azonga na ba œuvre d'art, oza ba œuvre. Alors biso siko to zwaka moins connaissance na tchena mutu soki débordé na zwindambo connaissance na kotisi awa po parce que soki na sengi mituna awa nde asani ni à répondre nga na onyoso na zana ngoposa. OK, voilà maître tomoni on a market, habité market to eli biso za market a nini? Market to rosa na nini po tomoni okana market a. L'exana market chwana. Market yango yango tomoni market. Oh market o ba papa ba fonctionner ba memela mbongo to yo lokote eli biso nzelo eli biso. Market oyo eza vide bota na kati market oyo eza vide market oyo eza vide tala market eza vide bomona te oyo nyonso na kosenga awa bapesanga réponse na kati awa ça va. Maman donne ma mafuta répondre à la problème dans nyonso oyo nazanango oyo ezali pouvoir bino botikela ngai nazana eloko mususu ya kosala te mais nazaka na posa ya kolakisa batu na yo baindo nyonso ya mokili monde entier bamona ke pouvoir ya bakoko nanga ezalaka makasi. Aussi PV. Incroyable mais vrai. Maître, oh bambon va foutre va fonctionnaire à batouter yango yozui. Oh voilà, tout le monde va 500 francs de bimi. Na kati ya market o maître tokoko eba pourquoi zobeta siffler soko koko répondre d'abord na bana monde entier o nazobeta eza merci nazosenga na bakoko nanga na réponse oyo bapesi ngai parce que mbongo awa ezalaki te mais nasali manœuvre na bimisi bozwi na kati donc na kata papier mbongo euti banque te pe na bozoka solo nango te euti banque na banque yo kotinde nyozo wango na dirigaka 6000 esprits mais na tindika ba esprit misatu bakine basala service donc ndeza be mbongo toyoka manka na banque ya batu yo nde mutozi yango mbongo yango yo mbongo yango bozwi maître tokoko eba nde bosala boye nde bosala makamba bozwi boye tokoko eba être maître bino vraiment bo croire na Jésus Christ de Nazareth. Jésus Christ aza maître lokolanga. Donc mais à ça la peu époque n'est bien à ma cap époque n'est bien donc aza magicien le golangai. Mais Jésus Christ ya la biso à la kisa biso bolingo bino sko bolakisaka mingi batu intérêt ya mbongo. Ngai pe na lakisaka bolingo à part ça na pesa rapé bozui ceux qui ont pour ça multiplication d'argent na pesa yo vous en a pour ça on les apporte monnaie manger mettre ko bisa biso te mususu ezali ko bisa biso mususu ezali Jésus Christ mon Dieu! Maître, il y a biso d'abord. Et quand ça va lier ça combien au tini million mon babisi. Donc oyo eza ebele na kimbala moko
bazulinga kaka parce que tu as vu lias franc congolais na benga na makasi na franc congolais tu as vu que lias franc congolais c'est belé boya 50 000 francs oh sikoyo ezako koleka 50 000 francs pour eza bombe pour ceux qui boza na bino na tambo kotanga ngo ekoleka ba 50 000 wana eza ba likolo kutu makasi parce que 50 000 kutu déjà il faut oh nyonso na obwaka oh ba 50 000 eleki Delias bunga kosa 100 000 francs yo monyango Delias mais na kati eza chargé ngana ebisi dans 2 ans aussi on peut pas se recharger Kichango et si la carte 50 000 les bon maître nengo zo compter bongo mais quand peut ko solo na bana monde entier bazota la biso message ni okopesa bongo maladie ni na maladie ni osimbaka muto azana problème mbongo akoko sala ni mais est-ce que maître tozo banga et pas nous arana ekila to kaka pesa mama pesa mwana pesa bo ekila na bino ezani ngai ekila ezalaka te sauf esenga kaka oyo basengi yo comme outillage matériel ya achat matériel ceux qui osombi na yo matériel na yo tozwi musala to saleli yo musala no esili na senga pe main d'œuvre te ceux qui na silisi musala na yo osepeli na musala na okabelinga na osenga merci. OK voilà maître yo lobi ke bino osenga na ekila ezalaka te nyonso ezalaka par rapport ya mbongo ya matériel o mutu bino mo bana monde nti bozo monde azang maître nganga te parce que belé ba lo batala nganga wana azang nganga te azang maître guérisseur donc azaba maître oyo ndeto monaka mutu akomi nazo sunga batu nyonso bazanga malade mbasu ndeto monaka mutu nazo sunga batu cancer ndeto monaka ba mama na batekela biso na wenze batekela biso biloko bokoko donc bango bilo na bango oza na hémorroïde oza na maladie nini yake pas maître tinda mbongo na yo akosalela yo selelo kisa bokoko akosala asalelo douleur moko oza na to problème moko boye oye pas maître ye aza maître nganga te maître il faut place na bo préciser parce que ebele ba comment obenga biso bo comment osala mission na banganga il faut ko préciser bien que bino bozaka banganga te ngai naza nganga te ngai naza guérisseur pe naza connaisseur Congo na muto spiritualité spiritualité non mais mabango bon déjà le rôle ba spiritualité ba ka so nganga faut be mabango bien que yo za maître guérisseur naza maître guérisseur pe naza connaisseur. OK voilà maître connaisseur to koko yeba et pas nzambe soko yé nzambe azalaka toujours na condition mo apesa rapport pambolo faut que l'église faut landa bon pas bino conditions zarani biso et pas na biso conditions ezalaka te parce que ngai naza représentant ya temple na biso nyonso oyo esengaka na mutu asala donc ceux qui oza na posa ya valise magique oza na posa valise na yo et osomi na peso valise et pesaka yo mbongo na semaine ata 4 fois ou soit chaque jour na opesa yo oza na posa portefeuille magique porte-monnaie du bonheur net kutu tala market et puis misi mbongo ya salité mais ba papa na fonctionnaire et sika et bimi na kati donc naza na possibilité ya kopesa mutu nyonso oyo olingi ataka mbongo te ezala maladi ezala bolingo ezotungisa yo papa akima yo na ndako mama akima yo ou soit fox ya papa na ndako esila ou soit mama azalaka suna baposa ya papa te ba traitement nyonso wala nyonso wana eza maladi na traitaka yango à part ça oyo nyonso azala na posa ki azwa bozui soki azala na posa na bozui tozala na deux aspects tozala na aspect positif na aspect négatif aspect positif eza nini soki muntu azana mwa mbongo na ye aye na mwa mbongo na ye ke non maître ngana nazana 500 francs oyo multiplier ngo ekoma autant de 1000 francs exemple soko oye na ngona ko multiplier ngo ekoma ebele parce que oye na aspect moko positif soko oye na aspect négatif kuna nde sengaka ono tozwa nyama to gorger wana déjà comme ba sacrifice yango biso to boyaka aspect négatif to kena aspect moko positif parce que kisi ekoma to nini mpungu ekoma ya kosomba oye osombi babiloko na yo ya musala ke ba biso somba parfum boye somba lititi boye somba fleur boye to sangisi yango to sali sanctuel et pesi yo bozui
ozwi bozwi na yo to esali oyo nyonso ezalaki posa na yo. Bozwi à condition te? Non, sans condition, parce que sans condition ça sacrifice. Condition ezalaka non na biso to somba biloko musala to sombi yango seule condition yango wana. OK, voilà, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Je dis un grand merci na bino nyonso bolingaka Joyce Tumba autrement dit Benzema de la presse. Maître, mot de la fin na yo, numéro de téléphone on a battu nyonso balingaka. Ouais, le numéro de téléphone nanga isa plus 243 85 45 66 968. Bolimbisa nga vike na uta na mboka oza muta awate mais quand plus on a mbongo belobi valeur à téléphone te. Non, parce que nga na villageois na muta mboka. Na bibo téléphone andeni na ba koko kaka. Nga ikaka appel kaka. Plus 243 85 45 66 968. Donc plus 243 85 45 66 968. Donc ce que bengi aussi mettre envoyé direct. www.potonapoto.com